te na biso bandeko. Kombo nanga Emerance. Na ye lisusu ndenge na ye la kaka bino na basije nanga oyo tolobelaka sur santé. Donc na ye lelo liboso na bino poto solola sur thème oyo to bengi cholestérol, puisque cholestérol ezo touché biso nyonso tout. Cholestérol eza bokonote. Cholestérol ezali loko oye la kabiso na nzoto, mais tango bato nango eza plus élevé, oza obligé à osala quelque chose. Cholestérol eutaka wapi? Cholestérol eza formé na niveau ya bafoi na kati ya nzoto na biso, et puis partie ya muke eutaka na ba alimentation oyo toliaka. Cholestérol tango oza na bato plus élevé na nzoto, ekosala ba douleur te, eko manifester te, okoyeba te ke oza na cholestérol très élevé na nzoto, yango wana nde eza trop risque bandeko na ngai. Et tango komi na ba niveau wana ya cholestérol très très haut, donc oza obligé soko linga nzoto na yo olingi vivre malamu sans ba complication en santé, oza obligé ya kosala quelque chose, donc ya ko bongisa alimentation na yo pote cholestérol pe biloko musuto liaka neti ba graisse oyo esalami na ba viande neti biso ba congolais tolinga moko ambiance ba fête ba anniversaire taba ezangaka te, ngulu ezangaka te, makoso ezangaka te, eza nango pe malamu eza mabe te, mais eza ba aliment oyo eza trop dangereux, eza assassin ya santé na yo, puisque ba graisse eza na kati wana eza plus élevé, et yango pe memaka pe ba risque pona cholestérol na yo ezala likolo. Tango mususu pe cholestérol ezalaka neti ba mama oyo babotaka bana oyo buro nde tolobaka na kin oyo ba bébé oyo bavandi pinda poids evandi pendant ba 4 kilos ba 5 kilos, eza nango pe bien ba bébé na biso, mais eza pe ba risque, il faut kosala attention, puisque tango ozobota bana ya ba poids ebele après ekomemelo pe ba problème pona ba cholestérol, yango eza pe très important ya koyoka nzoto na yo, ya ko sentir nzoto na yo, ya ko solola na nzoto na yo, ya ko sala banquette na nzoto na yo, tango nzoto ezo fonctionner bien te, eza na mwa ba complication neti par exemple soko za na ba graisse, donc ozala très fatigué, nzoto ekozala ya kovimba, obando bouger vraiment mingi te, yango wana nde eza important ya kokutana na munganga kosolola na ye, yende akopesa ba conseil eloko nini kosala po cholestérol na yo ekita na se. Donc toza na ba différents taux ya cholestérol oyo ezolakisa ke cholestérol na yo eza bonne santé. Donc tango oza à partir ya 4, 5, 6, 7 bato ya cholestérol wana ozali malamu, oza bonne santé, mais lingi koloba pete ke ovanda osala eloko te, mais eza conseillé une fois par année osala ba examen ya nzoto mobimba, ba examen général, comme ça oyeba ke non oza na ba risque wana te ya ba cholestérol, ya ba diabète, ya bokono ebele. Et tango komi na bato ya cholestérol à partir ya 8, 9, wana nde sikoyo eza malamu te, puisque wana oza na okoti penza na esika ya bato babelaka bato bazalaka na ba complication ya cholestérol. Donc cholestérol eza bokono te, mais eza eloko moko eza malamu te tango oza nango na nzoto, puisque ba graisse ememaka pe ba complication na ba radio vasculaire, ememaka pe ba complication na motema, ememaka ba complication na ba vaisseau sanguin. Donc eza très important ya kosala attention tango komi na niveau wana ya cholestérol. Cholestérol esengi o changer alimentation na yo, sengi ke okitisa oyeba eloko nini kolia, donc na place olia ba mafuta batono mafuta bataba, okolia na yo poisson, puisque ba graisse oyo evandi na poisson eza très conseillé, eza très bien pour la santé,
ke bagraisse oyo euti côté ya bacatégorie ya banyama. Donc voilà bandeko na ngai eloko na yelaki liboso na bino poto solo la to partager sur cholestérol. Cholestérol ezo toucher bato ebele, cholestérol ezo déranger na santé ya bato ebele, yango eza vraiment très important tango komi na ba âge ya ba 20 ans wana nde siko fo salaka vraiment ba examen général nyonso tout atoza bonne santé nzoto eza bopikiliki mais eza très conseillé ya kosala ba examen po yeba nzoto na yo eza na niveau nini. Yoka nzoto na yo, solola nzoto na yo, sala contrôle na nzoto na yo po ozala na ba complication ya ba santé te. En tout cas na sepeli kozala lelo liboso na bino poto partager sujet o to bengi cholestérol. Na souhaité bino santé malamu, nzoto bokolongo no bopikiliki to monani mbala sima. Au revoir.